Congo check check TV. Yasiba Mutombo. Congo check check TV. Yasiba Mutombo. Chérie, non, qui m'a mis en bambou. Eh papa, pourquoi il y a pour moi? My baby. Pourquoi vous êtes pas de chez? My baby, me litty. Baby, me waiting now. Baby, me litty. Baby, me waiting. What about my baby? Baby, me waiting now. Congo check check TV. Y'a papa Sibou Mutombo et y'a ma bête tous abonnés dans Bande Konanga ya poto. Y'a Free d'ici. Y'a Wapi tous abonnés. Congo check check TV. Toko Makas. Sibou Mutombo. Balambinga. Pembe. Check 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 check. Makambu. Makambu. Qu'est-ce que bazolinga yoé? Est-ce que balova yoé? Est-ce que balinga yoé? Est-ce que bakachola kayo nuit et jour? Check 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 check. Makambu. Qui t'a dit que check check Saint-Valentin Kozalate? Yabiso commis déjà, hein? Saint-Valentin oyo bimba. Toza mobimba na Congo check check babonné à Congo check check boza ya ko sepela Saint-Valentin comme bino la bandako, hein? Et ça simple. Ce que lingo participer na Saint-Valentin mobimba au moins mobimbeza ya bino, hein? Tokoboka ka ba couple. Ce que zala kayo moko désolé, yo ki memba ko kajoli yo, ce que ça va ko sepela ko sentir makamune sur Congo check check. Biso awa déjà te biki ba couple boza ya ko sepela, hein? Seven kitoko na Congo check check. Ba amoureux. Spécial Saint-Valentin sur Congo Check Check Télévision. Spécial mois de février réservé aux amoureux sur Congo Check Check Télévision. Alors, à vous les amoureux, nous vous invitons à écrire le nom de votre conjoint, de votre conjointe. Nous en avons besoin. Vous nous appelez, moi particulièrement, au 081 512 31 00. Tu m'envoies le nom de celle que tu aimes, de celui que tu aimes. Et le 14 février, spécial sur Congo Check Check, est-ce que tu l'aimes vraiment? Prouve-le, envoie-nous son nom et nous ne manquerons pas de citer vos noms ensemble, s'il vous plaît. Hello everybody, we are back here again in Congo Check Check. You know we are in Love Month this February. You know 14th of February in Valentine's Day. You can send your couple's names, the person that you love most. You can send her name or his name here and we are going to call her name or his name. You know we are just talking about lovers. If you are not in love, don't call us. And I'm going to give you my number. You can call me on +243 8247 8224. Thank you. Vive Saint-Valentin! Vive les amoureux! Bonjour, bonsoir, chers amis téléspectateurs. Il y a Congo Check Check Télévision. Nous voici le 1er février. Ndenge tolaka ki bino toloba qui était mois en février, ils ont mois ba amoureux. Et ça, le mois de l'amour, nous célébrons l'amour sur Congo Check Check Télévision. Ndengeka boyebi tolobi était Congo Check Check Télévision. Télévision, il y a des responsables pour des responsables. Toinkobeta ma solo sur Congo Check Check Télévision. Il y a bateau ba vandisa ma solo ya bolingo na bango. Bolingo eko banda le 12 février pour que le 15 février et panzana. Mais toinkobeta ma solo ya bolingo et vanda. Yango topesa kibino bozolanda na spot na biso tolobaki tolingi. Tozwa bakombo na bino ya ba couple na bino couple evandisa masolo soko lingo tinde la biso atali solo a bolingo na bino poto betango na Congo Check Check vraiment toko sepela makasi poto betali solo ana totalisa na bato ete bolingo c'est vrai bolingo eza na makambo ebele ekokoya ne bandeli ekokoya na kati ekokoya na suka me bolingo e umeli evandi libela na libela ezate bolingo eza ya likolo likolo lelo likame zwami to pasi kote libino okimi na yo o abandonner muninga na yo te tolingi penza bolingo ya solo yango lelo tokobeta lisolo ya couple moko to pesi bango vraiment primeur na mkona lelo toza na Sandra na maman Sandra na papa Paul Belanza. Mais avant tokota na lisolo na zanga mon côté sur le plateau, j'ai mes complices
ba petit nanga ya na sola na bango bien oyo toza na bango awa na Congo check check na kosolola na bango lelo. Alors nayebi ke boyebi bango oyo na bengaka mingi fils de l'homme héritier boni mbote ma tante Odette oza malamu naza malamu na profiter pe na pesa mbote na bino nyonso babone ya check check bonne fête ya mois ya février na ba moure nyonso héritier na moni obandi déjà idéologie à noir na rouge car amour eza pona mutu nyonso soko za na mutu alingaka yo c'est que peut-être na ko luka pe mutu azolinganga on a mibendi déjà na luka déjà avant héritier malembe na kanisi boyoki tozape na mama na biso la francophone de Congo check check télévision. Maman bonsoir. Bonsoir. Lelo penzo ko loba lingala oko sala effort lo balinga. Na loba kalanga yango. Na loba na pesi bino tumbo teo bolanda biso. Lelo to loba ki kaka ba couple kotanga komba mutu ye mokote. Ah, OK. Penza idéologie à couple koti. Moi mon bongo, sko na pesa ba couple mbote. Pesa ba couple nyoso ba olanda biso mbo. OK, na pesa moko, na pesi Arija, na Paul na GB bambote. OK, maman Arija na papa Paul mbote na bino yango wana. Alors mukona lelo tongi to solo la nan. Toyoki li solo ya maman Sandra na papa Paul. Maman Sandra, moi na moi si jeune fille à Koli, à Tanguy, à Bandi moi Kosal. Par contre Paul à Tanguy Penzate, Sandra est graduée, Paul à Tanguy Penzate aza D6 ndenge tolobaka. Alors bomoni déjà na famille Sandra est une fille de bonne famille qui a étudié, qui travaille déjà. Paul Atangi Mingite, Aza Libota c'est vrai, mais Aza temporaire na compagnie Mokoawa quelque part na Kotanga Kombote. Alors Mobali wana lobi était mamanga na ngina balayo. La fille me dit maman, ce qui m'a tiqué loko liboso c'est que Mobali a bandinga li solo azolo bananga na lingala. Et comme singa babolingwa lingala boye je ne moni ba fille ya ba bo avida soki nini baloba ba fille ba famille bien wana o baloba ka français du matin au soir. Alors akutani na mobali na nzela alobi na ye mamanga na lingio na kosepela lobi couple moko ezali liboso na biso na bana mwana mbali alobi nga na kolinga yo ke un jour biso pe tozala neti batwa. Alors Sandra abi le problème ernakei problème nanga liboso ezala qui était moi j'ai étudié, l'homme n'a pas beaucoup étudié et ça là qui déjà moi obstacle. Alors pour te continuer li solo na biso toko kende na li solo na mituna ti toko koma na conclusion nangi na tuna yo nanu fils de l'homme. Est-ce que eza mabe te moi si atanga koleka mobali dans un couple et koko za lompe mabete et cause la mabete moi si l'aime sous sa kutana na famille moko ya bien. Famille a bien batangisie ti ezaki à 6 classes akut mobali pe possibilité za la quitter. Ce que tu es qui possibilité là c'est là n'empêche pas qu'il va kolingana qui va ça la pe bolingo. Ce qui bolingo za mutema bolingo za classité. Ce que bien cause la pe moi si otangi na yo possible musala te mobali les années tando obika temporaire azo bénéficier à quelque chose. Siko wano eza mabe te. Yango na koloba ke kotanga te ko déranger bolingo te. Ya solo credo yo tangi ba université ba anglais bani ozwika mutu mo bwena nzela bengo tantine na lingi yo olobani. Mobali ya tangi te. Bon na lobo yo utina mutema na ngai na kokana te na kokoka kolinga mobali oyo atangi te. Fils de l'homme abi ezali kamba mutema bolingo ekiparat. Amour eza nango likama mutema kanda lobi c'est vrai mais comme na ba étape mo boye makambo yo bimana sima ke o atanga te libandele ezala nango ka bongo mona ke problème ezate mais tant yo comme ba ngana na loba likamo ngana na yebi mwana loba mutango na tanga komba mutango te na yebi mwasi atanga mobali atanga te na minito ba souffrir ba souffrir au mwasi abanda ko sala balinga na bango
moi si abandai ko sala et sali ke ba longwe mboka o moi si abandai ko sala ba ke côté mobala linga ki skona minute ba souffrir bolingo na baba tati le tuzela nanu skona lobi mobali o ya o atangate lokola ya ko vivre sous na bolingo te bolingo za pona mutu nyonso ya zwi te kasi na lobi a 8 ans wana te ke otanga mais lokola 8 ans otanga te mais asa et c'est obligé abala moi si abota bana so obala nani il faut doit comme pas tangate niveau na niveau ngo ngoche ndeni niveau ngoche ndeni niveau pas atangate ka lokola bo skizenga aluki peka mutu atangate lokola ba balanya bolingo faut préciser bien mutalinga rasoka lingi mutema ndi mutelingaka l'air azolinga mutu wana c'est-à-dire que il faut prouver que alingi mais fils de l'homme c'est vrai bolingo eza mutema mais oyebi bizaleli pe kotaka na kati ngana omona mutema note mutu atangata ko za bizalela malamu te bon bah misusu bazaka bakoma moi mindondo comme j'avais dit avant et bande les ananons elengi problème ezate maintenant bovandi ba problème bota kaka et comme kaka oh moni ngana sala kaya moni ba bisa ko bala mobala atanga olingi te mobala salaka olingi to ke bala yoka ya akoza la paix atanga te mazane homme d'affaires azana ba moyen na basé be to tanga kombote po biso si j'aime c'est ça que to le blender ba couple o ba est-ce que za mabe mobali oyo atanga ta bala mwasi atanga pana ngai ndi na zabu na ko kiko koze bango torte na couple o ezabongo neti couple na biso Paul na Sandra balingana ki mutu azalaki te et coïncide que moko atanga te mais l'absoupe babota pe bana baboti bana 4 et lelo bazana 14 ans de mariage. Ah bravo vraiment pour Sandra. Monique Sandra lingi Paul makasi hein. Il a problème à mutema olingande soki na lingi na nga mutu na nga na kolinga na ngai neti tozotambola na nzela boy okukuta na fille moko boy fille wana oyebite lem soupa na possibilité otanga tinga na tanga neti nga na tanga na 6 classe ye na kuta ene atante mais tu na lingi na bien fille na apprécié to solo lipe bien courtoisie wana pe problème te moi c'est un problème te donc moi si ata tangi na été ça problème te problème exactement mobile il faut atanga lenga tsoko lobi bongo biso na soto ndenge mokeza réciproque yoko kotanga ngapela kotanga te mais soto lingani bolingo ndem te sangisa biso. Fils de l'homme naebi mwana mbali moko a kutani na jeune fille moko atie mwana batuzemi la fille était déjà en 5e des humanités papa mwana mwasi abi niet ponanga mwana nanga examen d'état mwana mwasi a continué classe a eu examen d'état na comme yaya tinda kasi mwana batu a continué université yaya ngana ke université te moi si akende université moi si atanga kolekanga au moins te ke moi si soki atangi mingi mobali akomaka na moi complexe wana kati na ye ko ezalaka nango ya on obi ke ezalaka nango mais problème eza ke ko déranger te soko za mutu oza na conscience ko déranger yo mobali te ko pas tellement ça dépend si ko ya mibali yango ça dépend ya mobali po na mona mibali misusu pe okomi na ndako soko ebisika na ebite wana bino ba je les connais olo babo bino ba fumutiki au moins te que ça déjà complexe ça na mutema na seulement parce qu'il n'a pas étudié tantino d'être complexe ça la kota mutunios ata muto atanga na pas ozana complexe devant muto atangate mais les problèmes est qu'il faut se comprendre il faut respecter mobali na yo ozo na cadre na rang oyo lingo memela yi soko zo penser que ndenga za lo na rang ya ba licencié o na rang ya ba gradué. Pourquoi pas qu'on se rattraper même quand il y a un niveau entre eux par rapport à l'encadrement de nos années on te dire janda que zanane za maman oui quand important sa femme ni nga pena ko zanatanga na temto couvrir nga ata devant tout le monde nani yo munani te moi cité do balobi moi si atangi moi si akomi na lolendo moi si akomi na miso abato akomi ka soni ko présenter mobali na ye yo zo lo banglais nga na ye na ebo lo banglais te alo komo yo ka soni. Qu'est-ce qu'il faut tangate neti biso parce que problème yango siko tozoloba nde yango tozoloba il faut kotanga eza yango pe batu musu pe bazana batanga te eza te ke eza faute na bango ebele on faute na bango te ba musu baza opportunité te ya kotanga
Vous comprenez? Mais quand on a zolo bangai pour n'anga kokana ndete, ngana kokate. Yako tout là. Non, tout le pété un peu bao batanga pe bao landanga ba belé na pesi bango bambote. Non, bao batanga bao landanga na boya bango. Bino pe bato otanga te mbote na bino. Batanga te bambote. Mais yende alingi nde bao batanga o. OK, neti au moins de to sala de babota biso to uta pena ba famille hein. To uta na ba famille. Neti liso na to beta na o ya muto na beti ya fiwa na bali mutatanga te avant abala ba no ibise babi. Yo mutotanga ke bala mutatanga te o eza amour sani. Siko moni na minute siko na akomo souffrir wana. Akomo kana soni yako zonga na famille na asenga aide, vous comprenez? Neti nga bona eza na ko se inventer te mais nga famille maman, famille papa totanga batanga baza bata bafumu book. Siko nga na ya kana bimisa mobile mo atanga te. Non, na ko kakute. Na soni wana kutu nde zalaki problème ya Sandra Lobi na koke na ndengeni na ke na beti solo papa bignette pas question comment yelanga mobali atangi te mama boya Lobi mais eloko esimba ki biso pe simbi bangoti lelo ndenge héritier Lobi na linga ki mobali nanga et puis j'étais sincère avec lui na meki kosolame entre parenthèses je ne t'encourage pas yo oyo lingi kotanga te ozana surtout yo ovai na poto tu as toutes les possibilités ba moyen nyoso po tanga OK classe na butu na tongo OK musala na tongo na pourquoi OK classe po mobali nde héritier Lobi mobali nde akonzaka kokonzana ça veut dire c'est ta tête ozomona koya kokonzanga na makofi te koya kokonzanga na kofinga te konzande na mutu ozomona tantino date zelanga na bakisa mo eloko moko eza na couple moko ngana ebana bango bien couple wana mobali za pasteur wana atanga te mais c'est un grand pasteur abala moi si pe atanga moi si peut licencier à Silisa naïfasik moi je le connais très bien s'il vous plaît et ça problème que na mobali soko tali mobali ndenga zotanga hein azotanga bible ozo mais mayelo e uti wapi bible fungola yango abi mayelo okamo mayelo e uti wapi mais s'il fait face à même un sujet développé azo même on selon conduite à bible ndenga memela la bible siko est arrivé que bayo comme un problème moko bande comment bayo tala bango baye ba français parce que mobali ate ya mingi na lingala mais quand il s'agit à koloba aloba trop na lingala et quand c'est des couples là bakuta ki libanda baye ba seulement en français mobali ne obiga que il s'est senti complexé à jouer à fande parce que muto défendre nani moi si mobali en fait ça va OK babilo mort c'est un peu ça nina au monité au banakin baloba ozo sopanga oui so mutaso couvrir nani hein mutaso couvrir nani sopa moi si sopa moi c'était hier au moni on peut pas comprendre qui en été parce que ça les dit on dit que à cause ça pas tant ngate mais intelligence les ali sagesse spéciale azo lingate ki ba te ki bi français moi so yo lobby retourne oh non ça va oui c'est kabana mobabi papa moko asali 20 ans na poto ba refoulé aye na Kinshasa azaika soka moni petit naka petit comment il y a longtemps Français ou t'es na poto ka yango wana phrase musut ozana poto vraiment tu as fait 20 ans en Allemagne tu as fait 20 ans à Londres tu sais pas parler l'anglais c'est pas normal hein quota classe il y a surtout yo mobile volonté et ça on a sonné ça ba langue langue peut le banto ko ya pe azongi na fe comme le ba lingala munoko no le ba ko bossa non te pona ko di pona ko lobake il faut kotanga surtout mobile na lo babo moni monde tozala ngwa eza monde toza déjà ko évoluer to comme dans musika makasi bino mona technologie et tout donc yo zo ba okanga makali kama langue koloba langue na problème ta ko yeba langue déjà na problème koloba langue na koloba langue so na ye ko na lobi na langue koloba langue pe ning pe ko toloba te ko zana ma yele batu musinde zana ba bi français ka ya ko koma ya ko loba éviter petite sœur na ba kenda ki famille na ba kenda ki congé na Paris ba sala 2 semaines bon c'est kaminde le temps bazongi
Même si il y a credo mindele cours mindele ba bolo ba français te. Mais baza mindele dans langue koloba langue lingo do bateke mutu aza mayele. Li comment nga na corriger les hériter ndazo kama na langue. Là bino bulala biso ko tanga côté so yebi ga net biso ana Congo so yebi anglais bi français ça dit que ndo tanga. Te omoni héritier ko tanga et change à moi bizaleli ya mutu. Oyebi mutu so ki atangi hein. Na raisonnement nae na façon nae à ko réfléchir na façon nae à ko réagir même devant likambu et ça là toujours différent. Des ngana zo beta c'était siko ezana famille moko siko yo bazwa temps ya ko tanga te mbongo ezala kité. Parce que le quoi mbongo ezala kité le quoi za mutu être humain. Azo sa ni bible mi remplacer la terre il faut le kutana nani. Akutana moi cité na moi si ba ça n'est pas. Na linga genre na bango genre na bango wana. Bonne équipage. Là va confiner elengi soki ba ko linga soki ba lele siko mutango lelo ka il faut zaka genre na et bon so ça qui beaucoup na nzela bozi ko ya azam katanga yo tanga te siko bolingo nde pesi et tout anima kila na ngate pour la ligne na côté la ligne na ngate zana be do su listu non ba kamingte na kamingte na la pesa pardon tanga na ko ya musicien ngote musicien mo beto na otaki Nigeria sikabanda olinganga e benda ki problème na ndako ne tout famille na ba mo na minute ba kenda ko funda nga ba bisinga ba bi ndengi ni bino botiki mwana bino mutatanga omona mutatanga boyo olingana abima na musicien o comprendre non na banda ko te défendre na mto mena na suka na moni oh ba mo pela raison ba na raison. Pour moi, nous t'attendons te, bolimbisanga, nous t'attendons te, ana raisonnement mon koboy, babisika wono kende za ndenge mon koboy, o comprendre? Okutana mutu atanga taza ama yele koleka mutatanga. Nano kutana ngote. Ba coïncidence wana ça c'est. Kasi amour kasi le na ba mu kasi le na zolo ba ki amour, yo nano kutana te tant que moi si. Jeune garçon moi zolinga. Bango nzambe ba pesi bango intelligence, sagesse, hein? Misusu ba yo ta pas nzambe. Mais ce que tozolo bana ba oyo nde siko ba tanga te wana ndi wande siko za des problèmes. Il faut la paix ba kate maman. Ba kam mutu musole sa botama na ye atikala kozwa tata ko passer na banque de l'école parce qu'il y a un problème il y a moyen. Misusu problème à credo ezake yo oyo tangate nzungu na mufinu kunango yo tangate luka muningano ata nano lambate na ndako otindi bala kimisaka solo biloko guya biloko jamais ekoza po lambi biloko no bota bo mufinu kunango ezate yela ata sani mufinu mo na finika ata sani c'est esthétique te le fait déjà kozwa mufinu kunango finiki c'est-à-dire que ça déjà contenu na kato zipiki yango bateli. Donc il faut me coller et ma boy. Ya nzungu mususu mais quand il pe na nzungu wana pe fandi pe bien. Pourquoi ka etenga? Eza ngote za mufinu kuna ngote. Ya no lobi ya ba nzungu nyonso miagre to bike nzungu na mufinu kuna ngo. Eza à peine à temps et comme à peine à temps aux a pressé au lambo bang papa il faut ça là aux yeux mufinu kwa nzungu mususu fini kibilo pe belo liepe na koleka au lamba na nzungu na sanga. Poème ezate mais mufinu kwana eza ya nzungu wana te. Ata po ça là on a minute wana. Yondelo mama et baby. Ato fini ki on a minute wana biso tu batutu ba yebi ko moni nzungu mufinu kunango yango te yeba na kaka kweka yango mifinu kwa nzungu eza ata bolambi bolie botondi bosepeli fima bolembo libasani mais yeba ni ke mifinu kwana soki mufinu kwana eza ya nzungu te c'est ça. Na moni tantino dette na ndeko na nga tantino dette abatute ngai nazoka tantino dette na c'est la vérité il faut écouter na bakanyo te wana opinion na ça n'engage que yo mais il faut le rappeler ko côté la pe bato batanga te baso pe moi chance wana donc yo zo côté la nde mibali o batangi te wa baza batu basu chance wana te ya boy na été que baza mibali et que bakoyi ko bal mais d'après credo a lobby alte mili mo mabe ke ngana lobby kaka boy po ekoma teke ekoma au moins kane na lobi na libandele sala bia atanga
Bata kenga nini? Te aboy. Bongo bolingo sambongo, tolobe makamba mbongo ta, tolobe makamba bolingo, tolobe makamba mbongo ta. Tolobe ane makamba bolingo. Bon mutuleka linga mutaliboso ya kadem maman expliquer OK ni na bonatanga. Te mendenga azazu ko aborder yo. Okite a lobby, ya lobby na kute na mwana mbali a lobby na ka o ser na lingi wabi. Abandinga na lingala boenga na linga mobali alobelanga na français déjà amoni love penza oya I love you na kati yote le to kutana na nzela ne to sato aborda ka ba final lelo na kilelo na kilelo bino to ba jeune na kilelo so kutana na mwasi na nzela s'il te plaît on a déjà. Et ça déjà français. Là au bandi français wana. À cause appelle même sur quelques mots des mots na ya kanga na ya. Même sur ça le test. A ça il m'a bloqué. Scolaire a bloqué boyo mo na lem sur nini ki atanga. Ozo ti boko mo vivre na épée. Boko mo o da sur le mot français mo ya lukuta ka ta mo des mots mo a le bandi français tani yo boulé même sur atanga pour aborder déjà première fois na français. Yo dem sur ça peut tenter ko landele oui ba tu atanga. Ulandeli tende ni mwati yo lingi penzo kendo bal okovanda nete o solo la ne yo omona ndenge nini office na couple monte ndazana bit niveau mbali na ete type babo type bana yo ba ki mukolo wane ko lekelanga komana ke bala na mbali na ebi niveau na ete kanyo so il faut aussi poser kango ezali fils de l'homme tito balani donc na ebi yote poso na ebi atate soko tangate c'est que na ebi yote un jour ba yo kango za no kuluna soki wapi. Il y a un étude de comportement. Moi si au kende au balani na mobile au yebi colonité au yebi classe à salate au yebi place à outate merci cd ko nan quand tu tout tambisi micro au monde bakane ezangate ezali be c'est que bolimbisanga maman soko yebi classe mobile no à salate au yebi papa moko abeti liselo credo abina okaka babenga mobile nanga maître, ce qu'il y a ebitina qui maître wanati, à maître avocat, à maître judoka, à maître tailleur, à maître nini aye barati. Amuna ka mobile soka bimia ya kaka na saki moko atie nanda. Na simbagate muto ene loko tanti to def sa ba bijou a defi. Todo ze saka fufu mobile nanga soka ye akofuta. Nzoka nde azaka bulimbisanga azaka mécanicien. Tenu na ye soka sisi musala na ye atiaka na kati ya sac na ye alati elamba na ye propre po waneza nango tenu ya musala alati elamba na ye propre azongi na musala. Oh yo zwi banyongo boende okasi yo za mbongo yonga nazanango ya ebele bongo na uti na wa kasi yo zaka maître oh nazaka maître wa oh. Mais yo babenga ko maître nazaka maître nga yebi na ngate na yebi ka ke yo za maître na yebi te so za maître nini omoni toko komati na niveau anate omoni na PCOP na ko PCOP raison il faut qu'on contrôle ka mutu soka zo abordo beto bolinga na mutu faut contrôler à la loupe c'est-à-dire qu'il faut yeba e bandeli na ye niveau na ye makamnyo sondenga zaleli pour lobby o se retrouver te ke o na yeba kité mufinu ko ezaki yangati voilà maintenant ngape nazo beta CT nazo lo babonete nazo encourager bato babala batanga te nazo encourager bango te mais ezaka ke tuzo pesa conseil bozape na droit na bolingo. Vous avez le droit de vivre pour vous tabana beaucoup de na chance mutu pas tanga plus que you. Vous avez un niveau qui atteint niveau famille na bino mobimba. Moi si yo muto recouvrir mobali na yo. C'est-à-dire qu'il n'a pas nyonso. Sur le plan moyen, nem sa ko kutana monter yo za moi si. Oko défendre ko lingi, il faut défendre. Yo pe mobali ko se sentir complexité. Parce que ça que aujourd'hui temps on a toujours opportunité on a té. Donc on raté ngo il faut ça nini bana no ba ça nini ba profiter nango bana no batanga olingate ke lwa yo para ozanga yili parolia moi na pas zanga li parolia credo yo lobi nini mibali batangi te me batondi bolingo balobi bana poto bolingo nde leki ba câlin ba tendresse ba nini yo lobi nini kaka fumu chiki fumu buku nga fama puna nga na ko bala nga mutatanga te na koki ko bala te babandeni na koki ko bala te mutatanga te puna ngai mais na fingi nga bat batanga te bo excusez nga fingi nga bat batanga te
na olobaka selon ngai et selon que au moins na ibande les ala na problème te to bokoma na ndaku e koma ba problème o po yo tanga o po yo boy donc pour na ngai na ndenge ba botinga na ndenge na koleli na kokoka ko bala muto atanga te non je ne peux pas. Mais on a encouragé bato pe batanga te ata po komi mukolo pe ba cours d'histoire ezala non ba cours d'histoire ezali ozo yekola na problème pesa na ngote baba oui wapi na posa ba langue ezala ngo ebele wana ke na o yekoli mais kozala vraiment sans knowledge na français kozala sans bagage intellectuel. Même un peu. Donc, kozala sans yango, il y a un problème. Il y a un problème. Pour moi, les autres développer, c'est développer. Donc, comme dans la musique. Au téléphone, il y a traduire. Non. En tout cas, Bandeko, Toyoki Ndenge, de part et d'autre, Balobi. Mais tout ce que moi je peux dire pour nous conclure, c'est vrai, Ndenge héritier à Lobi, Bolingweza Likamba Motema. Naïbsi bino que couple o ya Sandra Napol, basali 14 ans de mariage et je sais que Bakokinde est encore plus loin. Pourquoi? Parce que Batia Bolingo Nakati, Batia comme madame me dit, Totia amitié, nous sommes des amis. Totia sincérité Katina Bisso. Complexe wana et kokoza de part et d'autre. Au bali moi sur Atangi, elle est tellement complexée na kotanga ne wana que à valoriser yo mobilité. Yo pe mobile. Au monique ngana tangi te. Moi si Atangi, au commis tellement complexé, soit au kiti, soit au maltraité muninga na yo kakapoye Atangi, au commis ko faire voir de toutes les couleurs. Yango tozo lo belalelo eza bolingo. Eza bolingo zande likambo motema. Oui. Na katiote ngala linga ki na pesa moi conseil na papa Paul na maman Sandra. Basali 14 ans. 14 ans. Papa Paul na yebi ko zali mobali. Hein? Ce qui peut-être pour au kendara pe ba formation monsieur pour but aux ans mibali. On sait jamais. Il faut moi ba formation monter amitié, até à gravité amitié eux là ça qui mon notion ezali nango liboso ne tondo mona qui moi passe mais pour le moment ils ont sous pas cité hein le 14 ans c'est déjà beaucoup hein moi sinon lingio le roi lingio c'est-à-dire que il peut prouver voilà c'est qui va volonté il y a bolingo vraiment tout sengio tindela biso kombo mwasi na yo ya mobali na yo o ya yo penza oyo tokotanga kombo le 14 février pour que ça spécial dédicace aux amoureux sur Congo Tchèque Télévision. Mais en attendant, en tout cas yo oyo tangité mon frère Luka, ta formation à Mukendenge héritier à Lobby, au Tangapotalaka à Credo. Je sais que les filles qui ont étudié, Bazabakoma à moi, ma tata. Alors, pose à la mobalimo ridicule Nami soit moi si Tanga classe Sandra Paul vraiment félicitations et bravo à vous bravo que Dieu vous garde et qui vous bénisse naebi que beaucoup oumela pebo oumela libela na libela allez bye est-ce que balova yo est-ce que balinga yo est-ce que bakachola kayo nuit et jour Qui t'a dit que check Saint-Valentin aux alaté yabiso commis déjà hein Saint-Valentin o mo bimba toza mo bimba na Congo check babonné à Congo check bozaya ko sepela Saint-Valentin comme bino la bandako hein et ça simple ce que lingo participer na Saint-Valentin mo bimba au moins mo bimbeza ya bino hein to ko boka ba couple ce que zala yo moko désolé yo ki memba ko kajoli yo ce que ça va ko sepela ko sentir makamune sur Congo check biso awa déjà te biki ba couple bozaya ko sepela hein c'est bon kitoko na Congo check ba amoureux spécial Saint-Valentin sur Congo Tchèque Télévision, spécial mois de février
réservé aux amoureux sur Congo Check Check Télévision. Alors, à vous les amoureux, nous vous invitons à écrire le nom de votre conjoint, de votre conjointe. Nous en avons besoin. Vous nous appelez, moi particulièrement, au 081 512 31 00. Tu m'envoies le nom de celle que tu aimes, de celui que tu aimes. Et le 14 février, spécial sur Congo Check Check, est-ce que tu l'aimes vraiment? Prouve-le, envoie-nous son nom et nous ne manquerons pas de citer vos noms ensemble, s'il vous plaît. Hello everybody, we are back here again in Congo Check Check. You know, we are in Love Month this February. You know, 14th of February in Valentine's Day. You can send your couple's names, the person that you love most. You can send her name or his name here, and we are going to call her name or his name. You know, we are just talking about lovers. If you are not in love, don't call us. And I'm going to give you my number. You can call me on +243 8-247 8224. Thank you. Vive Saint-Valentin! Vive les amoureux! Congo Check Check TV, Yasiba Mutombo. Congo Check Check TV, Yasiba Mutombo. Chérie, non, qui m'a mis en bambou. Eh papa, pourquoi il y a pour moi? My baby. My baby, me litty. Baby, me waiting now. Baby, me litty. Baby, me waiting. What about my baby? Baby, me waiting now. Congo Check Check TV. Y'a papa Sibou Mutombo et il m'a fait tout s'abonner dans. Bande konanga ya poto, ya Afrique du Sud, ya wapi tous abonnés. Congo Check Check TV. Toko makasi. Sibu Mutombo. Balambinga. Pembe.